MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Bote bandeo babulingo zalinga babina la gardien du temple bandeo babulingo car na cadre ya masolo ya yenga. Otobeta wa masolo mokolo ya yenga pardon otobeta wa masolo ya basantu. La mifa bandeo ba contacter nga balobi la gardienne du temple dossier ya Yassa Sandra Lina. On dirait aux autres qui parlent au pensa tété. Na sala que je crois moi des vidéos sur dossier ya Sandra Lina mais na bandé ko enquêter sur quelque chose. On a vu moi ba précision. Ndena lobaki lelo mokolo na yenga na koyana meka kolobela likambo yo. Parce que ezana ba mitune belé bato ba mituni. Bomonaki ba camarade ya topé ba collaborateur ya prophète Gourou. O ba yako bengana Sandra Lina batata mo bomonaki mikuse. Ya forme compliquée ba la tête ba veste compliquée. Beko bengana Sandra Lina ba poster na réseaux sociaux ailleurs sur une église était parce que motuna bat bazako mituna ezanene yango na église wana la seule personne a uta na mokila bongo la motema ezaka Sandra Lina na église wana bato apasi bazate oyo bakoka pe ko kipe to pe ko zo soin na bango to pe charge na bango pona nini kaka yende falaki église futela kandaku église esombela mutuka to pepesa mutuka bazwela chauffeur na ye privé akumbaka ye chaque mois pesa ngimbo batela ye ba provision mais eza clair que azali mundimlo la bandiminyo sauté azali trop spécial pona prophète mais ba preuve nini mino bolukaka. Effectivement ils ont raison. Mais pourquoi bongo? Mais pourquoi bongo? Mais parce que tu expliques que mino kazaki moi sinaye. Azalaki moi sinaye et simbité. Après avoir qu'on nourrir babenga ngonini ntaba topengulu koboko la yeko lesa ya santé soso na bona ne babomaka ye nde fala ko lexembe me simbité nzamba amonene amalamu nzambe muto permettre te ya on a la Sandra Lina botinde la Sandra Lina vidéo Sandra nzamba lingio mingi bongo la motema na ndenga solo parce que obongo wana te et obongo wana te consciemment et bien tout ce que vous faisiez là zaki ba théâtre ba cinéma ya buzo bezangatina moni batoloko la bazo banabino nzambe alingi liwa ya mutu mabete bible zoloba mais il veut que les pécheurs se répandent enfin qu'il y a kufa na masumu te po mona nzambe ma certes il y a tout intérêt ya kubongisa na nzambe parce que ndimelanga so continuer na vie oyo et au même il part et fin nous aux alamalamente bomoni ba Sandra Lina baza basi ya makambo ba Sandra Lina baza basi ya makambo ana makambo na nzoto et du coup ba link bino boyebi bisika uta boyebi ba président mingi ya ba orchestre o ba bima pe na ba danseuse ezalaka na bandenge moko boye mais boyebi azalaka mwasi akomaka mwasi bo malgré attention ezaki officiel te mais bavanda ndako moko na mbelekete jazz balongola bazemi soki misato ndenge ye moko abetaka lisolo oyo esalaki lelo ndeko moya bota susu eza te basandra babasi ya makambo. Est-ce que boyebi ke Sandra Lina azala ex to pas azalaka ex ya prophète Nehema Sekatenda? Je crois bato bazali o bakoyeba lisolo oyo prophète Nehema bando futela Sandra Lina ndako appartement na immeuble oyo ezaka na banda oloba Sandra Lina prophète Nehema bando futela ke ndako na avenue Uganda
na Gombe na Sosimat bisika babongisaka bamituka Mercedes juste na premier barrage ya entrée ya ndako ya ancien président JKK Sandralina ando futela place wana kala ndo futela enda koneza prophète ne masikatenda. Allez vous informer, allez vous renseigner. Bah oui, c'est bien mon azolo ba mineza ya solo. Sandralina ando bundisaka prophète ne ma wana trop. Moi c'est brutal. Bitumba er nyon soka abana omona te pendant quelques jours moninga ki retraite. Tant roya roya bimsi tumble. A coller na ba porokondo. E indeke zongi. Mibali mingi ya ba katange bazaradu. Prophète ne mamona na bazaradu. Ya boya Sandra. Amonia que nos bikolo, mon bikolo. Ba congolais bazana bango ba fair play. Bazana ba cool, ba gentleman. Bo sali ko pe simbite bokaboya na bino. Yo ki na bikolo, mon bikolo. Alingalia yo. Ba congolais bo ebele bazape na rata marambo. Ba lekisaka mais ezaka penza troté. Tata walia ki mwasi wana ezaka ba trika ki ba kosa ki pa masane ivoirien na omsusu ya congolais ngambo. Bon, de toutes les façons, moi ça dépend de ma monnaie parce que ba passer rebelle oyo baba na nzambe bien basi baba na ba bazali basi ba ministère ya on moni ebele oyo après avoir ko baby sa alliance ta koti na masolo misu baboya basi wana ba divorça misu pe ba lekisa basi wana parce que faut au moins si moi za makambo de façon que basa compatible spirituellement. Mon nous avons un prophète Néhem. Olingi kimiate. Elle a suivi là. Le prophète Néhem a une tendre doux. Il y a un moni. Néhem a une chance à basiter. Bon, espérons que Ouazane c'est quoi ça bien. Il y a un moni Néhem a bala moi la maman langi ote comme on axa parce que axa ça fait brutal mal bouche on a outé ba énormément qu'il moni ya mon Kevin sur tellement ça va germi balu basi ba mon la terre mon nika ke makofi moi na manka ba na matin maman ban qui n'a viral na réseaux sociaux tant azana prophète ne mal nga bala mais trop autoritaire qui m'a balité. Les cinq libala ne maza tendre azadu ndenge mona Sandralina ake suka na bikolo botale le place akomi prophète ne malim sangande na bimisi ba secret d'état na lingage mingi ba Sandra ba basi makambo azaneti oyo oza mo sa Marius muungwa bana okosa Marius suki kojok lela kojok a nini a affichaka na ba serviteur de Dieu ba pasteur menene ba prophète menene na ba statine hormona yiwana na alfulukau hormona yiwana na Marcelo hormona yiwana basi makambo na nzoto bango wana mingi ba utilisera bango ya homoni prophète Guru azaki na Sandra pour la raison ya ba bilo na bango moto et vous appelez ces gens des serviteurs de Dieu. Et le Seigneur m'a mis à cœur de dire à tous ces gens qui viennent au bazar pour défendre les prophètes sorciers gourou. Bible zoloba, on doit lire en Moïbi à Moïbi, ce qui veut dire bon subir même sort. Bon mon bino bo comme la ngana ba inbox. Il faut en avoir information. Kolana ba wana te. Machinini, et ça m'a lokuta, nzamba lobina lobana bino, bo subir même sort. Bato belé baza tout autour à ba prophète, yamabe. Ba ebi ba secret belé à ba prophète wana. Ne ba salara, bana basia bato na ba bureau et autres. Bino boko mba avocat du diable pour nous défendre bango. Nzamba lobi, bo subir ba même sort. Vous allez payer, le Seigneur va vous frapper. Nzamba ko frapper bino na ba mabota na bino bo continuer ko travailler na bato mabe
Pe bo continuer ko défendre bango bo mona makamzamba ko sala bino. Vous verrez ce que Dieu fera. Bo mona makamzamba ko sala bino. C'est ça. Bandoki obo benga ba basala nzambe. Wa basala nzambe. Wa basala nzambe. Bote bande oba bolingo izaninga obino la garder les temples kana kata actualité la mifa lelo mokone yengo to beta basola basantu to so continuer ko koba na basantu. Les amis, et qu'il y ait une actualité, dossier Sandraline na prophète Dodi. Et puis si passe, et puis si mawa, basanto ba regretter, prophète Dodi a saboli Sandraline likolo ya cher. Mosali Nzambe, s'il vous plaît. Nazotia la bino boyo kamakambo prophète alobi, sauf que peut-être son et cause à la moi mbilinga. Donc je vais interpréter ou encore expliquer moké et là on dit le prophète à lobby et pour nous que sabino pour bimate que non ngana zoko c'est la prophète Makambu hein et bimate ngana ko c'est la prophète Makambu boyo kabino mona matoi na bino et puis après bon auto décortiquer prophète do de lobby botika internet réseaux sociaux et pela moto soke ko pela pour y a un homme de sala marketing et paye la boutique en bongo pour et ça la bien à lobby on a pas dire na parce que bango et tant que sarabino que ba scandale de élévation na bango voilà renommé na bango et panzana na ndingo na nzela na ba scandale ay boutique internet et paye la moto na dossier Sandra Lina à lobby wana likolo a cher hein la chair oyo eza censé à relever ba faible et à édifier ba âme likolo a cher prophète azo raconter ba bêtise interprète mopandi azo ko interpréter na anglais s'il vous plaît prophète alobi boye atana ndoto nga do di modèle na zabwe modèle bona nga do di na zabwe na grand bo na élevé bo nga na kolala Sandra moi sur la Sandra bande olikolo cher abi moi sur ba musicien kopola ba lali et Seigneur Jésus na o se comme ça a passé ba musicien kopola ba lali nga do di na la Sandra e bandi boni abi mutali boso ya somelo mutu ya Sandra ten mutu ya lode ba misusu asombela bango mituka na ba mapango alobi atangi komba Ken Piana alobi Ken Piana zo ba mituka na bandako et puis atinda na poto donc mutu atina Ken Piana na poto za la prophète Dodi ya obo moni Ken Piana yoko kote la prophète Dodi alobi ke Sandalina na kotindela la prophète mitakala dans les vides gabwe dans les vides ba ni kotinda mitakala prophète ndo na kosenga mitakala donc benga yeba babote na komona mopende na komona kintsodi wana babote pas jouer caméra tcha to poli lokolo tcha atindi parce que légèreté au centre on a ko bikela on a kata église et bana déjà ko lobisa depuis donc etali bisoté soki nini boko kosa wana boko loba o bisoto yebi eza yango de vérité prophète Dodi alobi mokolo sanda ko meladia mbalangwe prodige vidéo c'est mokolo sanda ko meka ko meladia mbalangwe a ko loba to pe ko tanga kombone na réseaux sociaux a regretter vina mobimba et puis na suka nango apesi conseil alobi tango bosale kobo mayele bozoka wana prophète azolobe de Sandra sala kobo mabe a s'exposa bazana ba archive na ye ya ombo monya linko a linko le réseaux sociaux te bato ba bengi mo alobi bato bazo benga ye alobi a kosala ngote pasteur de des papa na ye akoloba mabe pour na ye te azo respecter de alobi Sandra meka kutu te owa melidia mbalangwe aleka na émission atanga komoni to akoloba mabe na komoni a regretter vine mobimba donc
c'est ça. Et pas le vivo sala bikoba maele. Sala bikoba buzo bate. Le sang d'anda azana. Bazana mobimba na e. Malheureusement, ou la bon la montée mandenga solo lukanza menandenga solo. Azo continuer via luyenge. Etalié wana. Etalié. Bandeko. Na boyo kana tchela bino. Après bon auto chiter to conclure. Et ben, bah, nous cracher, hein. Bah, nous cracher. Parce que j'ai enregistrement. Donc, les autres crachés, à solo bataille dans d'autres, roula la sandre. Ok. Bozo ka fosa ekobo mayele. Bako sambu sona degré moko foko sala ekobo mayele. Wana prophète azolo balikolo a cher. Bako sambu sona degré moko foko bako sala ekobo ya mayele. Bozela. Na ozong sango lisusu. Tant toujours balabino. Ces gens ne sont pas des serviteurs de Dieu. Bozo finga. Na comprendre que vous n'êtes que tous des sorciers. Et vous n'êtes que tous des sorciers. Et nzamba oke la bino mabobo on la mitema ou carrément bozela bo ke li fait le bino nyonso. Ah oui. Ah oui. Parce que attends toi le bien on foutuma ngo et bat baroza le la binoté. Bat baroza le la binoté. Na pesa un message na bat nyonso bazo au côté la prophète banganga ya bandoki. Na ba ni herbivore. Bamso ba komelanga na ba inbox. Bible zoloba, mutolia na moibi a moibi. Vous allez subir les mêmes sorts. Bon, mon bino bo côté là ba prophète vampire. Ba vampire énergétique. Ba prophète herbivore. Bino bo ya défendre bango. Hein? Bo zo ya bino mbano na para nzambe. Na moni bato héritier nzita wazo komela ngai. Mais nzita pourquoi na yombungu? L'honorable na rombungu. Alongola na lupango ba pesara ya gratuit à sala ba prière. Tatana asunga mingi ba sala nzambe parce que ngana yebi kala. Apesa pe papa vient na ngamo boye place ya osambela. Ne rombungu l'honorable nzamba pambolai. Apesa nzita héritier lupango à sala ba prière. Tant ba sangone zo kende un prophète mo sala nzambe. Ne rombungu abengana ya longola pourquoi? Alors mon année basi bako ya ba consultation ma goda tongo me dit pourquoi ma gode keye zongi un herbivore de qualité supérieure ma godiste na ninga osakanate prophète swag et bato bon mino bozo défendre bango mutoloko la kasongo bo bengi pe mosala nzambe apôtre mais ça c'est jouer avec les mots et banolo bataille mené ya. C'est ça. Bah prophète vampire oyo, vous venez les défendre. Bolo bagino baba sala nzambe. Et ama ya passé que le Seigneur vous pardonne. Abi atana ndoto. Sandra moi sur ba musicien ba poya ko pola balali lali ya ke la bande ko likolo ya cher. Place baza sincère au te ya mate ya ko édifier batu. Bana ba on raconter ba bêtises et interpréter na anglais. Et ba muto bazoganga bazoganga amen likolo cher en Nzambe s'il vous plaît et vous appelez ça des églises ah na éviter attends ndoto de Roland Sandra te boutique internet et la moto. Abi atali boma kola la Sandra Linde ati atali boma
tango ngeza sosote na lobby l'église a prophète Dodi ba jeune bana basi ba bunda rapona prophète miko nyonso eza koyeba na eza remerte sikoyo ba bundela prophète ni pona ninyo kapo a célibataire bo fungola misu Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent le temple. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant.
Comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban plantés dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.